Parce que on se disait oyo azana problème ezali moko ya ba soldat. Awa ba que il faut kaka ba kangaye. Awa ba que il faut kaka azala humilier selon ba rumeur. Par rapport ya ba rumeur. Jusque là nazaka na ba rumeur. Yams ne pouvait rien comprendre parce que Yams a tiré l'ozoa ni convocation te, ni invitation te. Bah pesa Yams ni invitation ni convocation directement. Avis de recherche, bazwa Yams place nyonso bazwa Yams. Ba agressa Bianca parce que Bianca a lobelaka Bellevue. Ba agressa ye, ba komati na niveau ba utiliser ba arme blanche. Bazokisa Bianca. Aujourd'hui, je vous informe que santé à Bianca. Ils ont la sous bien té. Lokola bazali ba avocat, ba informer biso, ba informer Yams. Que papa ils allaient vrai ba fundi yo na parquet ya Kalamu. Ba fundi yo na parquet ya Kalamu mais tozo sala effort moko boye to luka to yeba nani oyo a fundi yo. Lorsque les choses oyo et les kaki awa, je vais bien parler avec le président Bobo que je salue en passant, un homme responsable. Yepenazana kingo dingo di awa Bobo. Je parle avec le président Bobo. Na président Bobo plus de 40 minutes. Un frère que je salue, je dois beaucoup de respect. Tosoli belé. Naebi oyenanga tosolaki. C'est de la même façon que Ndekonabiso, ours blanc. Abenga tonton Mondirba. Ils ont parlé. Bayebi oyo. Basolo laki na tonton Mondirba. Loko la ba frère. Tosolo li ensemble. To se mettre d'accord par rapport ya ba appel ya ba deux frères nabiso. Pendant que tozo bango ba frère. Or moko azo biso nde ba adversaire na ba ennemi. Mwana nyonso esengeli azala na droit ya kotanga pe ya koyekola. Na orphelinat Vida, bana ebele bakozonga na kelasi sans fourniture scolaire. Lokola rentrée scolaire ekomi pene, tozali kosenga lisungi ya bato nyonso ya motema malamu. Kaye moko, stylo moko, uniforme to pe cartable to don moko ya mbongo, geste nyonso ezali na motuya. Tosalisa bango bazonga na kelasi na esengo pe na elike ya lobi eleki malamu. Biso tozali orphelinat Vida lelo toyepa na bino kosenga lisungi. Bientôt, ils allaient rentrer scolaire, alors nous vous demandons de nous soutenir. Soutenons nos enfants avec un sac à dos, un crayon, un chaussure. Avec ce que vous allez contribuer, ça va nous aider à les préparer pour des rentrées scolaires. Car la Bible nous dit, la religion pure et certaine consiste à soutenir nos enfants. Vous savez, nos enfants n'ont même pas la voix. Votre contribution est pour aider Bana Oyopona Kobong, c'est la bongo fitira malonga. Alors, quoi hésiter, benga biso et beaucoup de gens ne pas nzambe, penzambe, après ba kopambo la bino au centuple. Tozwamina Avenue Kinzola numéro 49. Quartier Régie des Eaux, commune ya Kisenso, référence d'Odan ya Aré Loboko, pembeni ya maison communale. Benga Bissona, plus 1, 647, 533, 43, 10. Topena, plus 243, 89, 57, 13, 354. Parmi bana pe tozana bango, bamususu ba kei na école ya privée, c'est-à-dire ba futaka Minerval, ndambo ba otanga na leta. Ndenge pe tosengi lisungi ya klasi tozosenga pe su lisungi ya kolatisa ya kolia po ozomona tozolamba chaque jour pe balia na tongo pe na pokwa. Orphelinat Vida elongo tokobongisa lobi ya bana na biso. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, mesdames et messieurs, Bandeko Balandi à Top Media Télévision, Bamouro et émission Le Code de Bonne Conduite, Shalom. Shalom, Nabanda Konabino, Shalom, Bissikanyo Sodon Kezouame Bino. Que les dieux du ciel vous gardent, que les dieux du ciel Azalanabino, Bissikanyo Sodon Kezouame Bino. Moussala et Benginga Lissos. Après un temps, il y a silence, après un temps, il y a observation, après un temps, il y a Mambo Belé Belé. Et nous voici, Tozongi na terrain. Et Tozongi na terrain, Tozongi na Makamonine, Tozomemanine.
nakanisi émission oyo ekozala spécial pour na etali ba maman nyonso sa famille libota communauté congolaise bandeko balinga biso na mosala oto salaka. Nous voulons vous informer ya makambo oyo elekaka pendant que biso to lalaka, il y a certaines personnes qui se réveillent pour chercher à nuire na ba image, na ba personnalité, na ba casier judiciaire, na mamwe belé. Je vais encore aussi appeler bandeko nyonso to salaka na bango mosala oyo to bengi bango ba chroniqueur, ba chroniqueuse, ba kepe trop loin, ba bengi bango ba communicateur, d'être prudent, d'être vigilant parce que le mal n'est pas loin de nous. Na kota wana, j'aurai vraiment le temps d'expliquer mamwe belé. Mais avant na pesa na lumière na oyo aza lokola bonbon na biso, oyo aza lokola lumière na biso, étoile montante na biso, oyo aza lokola bébé na biso, na kombo ya Bellar Télévision. Bellar Télévision ezali 3e chaîne ya Belinda. Après succès fou, il y a film na biso Odouti Koleka. Déjà na ba ombre du passé bomona ki makambo donc yaki. Amour absolu bomoni oyo amour absolu apesi. Alors ya Belinda il fallait acha en place une nouvelle chaîne. Parce que Bellevue Télévision ezokota na world. Bellevue Télévision ba kota ba projet mususu na kati ya Bellevue Télévision. Oyo ekosenga que pour l'instant Bellevue Télévision azwa ba produit oyo azwaka habituellement te. Au lieu ya kotika espace vide, au lieu ya kotika temps mort, ya Belinda aye a proposer bino, a pesi bino, a kabele bino, a salele bino Bellar Télévision. Na Bellar Télévision bobanozwa ba filme nyonso oyo ebanaki okota na Bellevue Télévision bokozwa yango na Bellar Télévision. Qualité ya ba filme o bobanaki ozwa na Bellevue Télévision bokozwa yango na Bellar Télévision. Dorénavant soko za na besoin otala film ya kitoko, so za na besoin o consommer biloko ya malamu, o lia bilie ya mulimo, ozwa évangile selon ya Belinda, ozala édifié. Abonne-toi na Bellar Télévision. Bellar Télévision adresse à Sika, chaîne à Sika, ya Belinda et Kozala et loko ya malamu. Donc c'est-à-dire vous qui n'êtes pas s'abonner massivement et vous ne serez jamais déçus. Alors biso toujours continuer Kosala Moussala. D'ailleurs ici le nouveau film est déjà na Bellar Télévision. Le tout premier épisode est Kotaki. Tokomi déjà au-delà il y a 98K, donc bientôt comme on a vu na 100K, bien qu'ils allaient chaîne ya Sika, bien qu'ils allaient chaîne ya Sika, mais na sentir motivation, détermination. Il y a bande konabiso, il y a famille Libota, motivation, il y a communauté congolaise. En tout cas, nous disons encore une fois un grand merci à vous. Deuxième épisode de Kotaki, le 3e épisode Ezo Kota Toya Mobondo, Bellar Télévision. Je veux expliquer même le pourquoi ya Belinda a créé Pelisusu chaîne wana. To kende kuna to s'abonner na ndenge esengeli, to maximiser ba like, to maximiser ba partage et kozala donc loko ya malamu. Et ici na émission on a kosenga merci na ba maman ebele. Na ba maman ebele parce que je veux parler na oetali sujet ya Yams. Merci pour la discrétion que vous avez gardée. Ba maman na ebiso to benga ki ba papa to benga ki ka papa moko. À ce que moi je sache, Papa José. Mais en attendant, naba ninga to fanda, to dresser liste. Yaba maman, oyo ba assister biso na ta oignon soso ya 1 mois mobimba nandambo o to banaki ko travailler pour vous remercier. Nous allons le faire ensemble avec les amis. Et la reconnaissance est dans le cœur. Merci Nabino Nyonso. De près ou de loin, merci Nabino Nyonso. Parce que Place Otoza, c'est grâce à vous. Et j'ai vite compris que dans la famille Libota, il y a des mamans, il y a des personnes oyo baza na discrétion koleka. Imaginez que ba maman oyo, ba papa oyo ba garder secret au pendant tout un mois to yo kiango ata na etano ikete.
ata na ba commentaire to moni angote. En tout cas, eza bisika onga na lobaka ke famille Libota, ce sont des femmes responsables. Famille Libota ezali ba papa o babanga nzambe. Famille Libota balingaka droitière, balingaka limemia. En tout cas, merci à vous. On aura le temps vraiment avec les amis. Il y a qu'à remercier ba maman nyonso, ba papa nyonso, oh bazwa qui vraiment tant na bango. Il y a qu'à aider biso, il y a qu'à sunga biso financièrement, il y a qu'à sunga biso moralement, physiquement, à travers ba conseil nabino et to koma ki pe na niveau au to komi lelo particulièrement tadi ngala pa na combo ya équipe ya communication ya Belinda. Et nakomo nanga moko, je remercie bongo Maître Arnold et Pombangouba. Maître Arnold, en tout cas, un grand merci à vous parce que au four et au moulin, nuit et jour, aux alagawana na biso. Nzambalola, à mon ayo, Maître Arnold. En tout cas, encore une fois, merci pour les efforts fournis. Donc, il est trop loin pour nous couper Maître Naomi. Maître, en tout cas, un grand merci, Maître Nat. Un grand merci, Maître Naomi, que les dieux du ciel à mon abino. Merci pour la sagesse, intelligence. Merci pour le professionnalisme. Merci pour tout ce que vous avez fait pour que tu obtenir même à ta minimum. Il y a déjà biso sitozui. Et je remercie ici encore une fois la justice congolaise. Merci encore une fois. Merci encore une fois. Nous faisons confiance à la justice congolaise. Et je vais préciser quelque chose, que ce qui est lié na makambo étalé droit, ngai t'a dit nazananga innocent. Je suis innocent. Bien que na relations internationales, bakour o ezali lié na droit ezali, bakour ya droit eza, mais na kati na mozindo na yango, nga na yebi yango te. Et tout ce que je fais, et tout ce que nous faisons, tout ça, la Congo, toujours en complicité, en convivence, on travaille comme ça avec les avocats. Bah, et oh, bazali expérimenter na matière. C'est à travers bango, ndebiso tozo koyokola, et à travers bango nde tozo apprendre, et à travers bango pende tozo lukakoyeba, lo lenge nini biso photo tambola, lo lenge nini o biso pe photo fanda. Merci encore une fois la justice congolaise. Makamou, il y a deux poids, deux mesures. Jusque là, nous sentons que Ezate. Merci encore une fois à la justice congolaise. Et nous allons continuer. Et Nazalakana moi réserve. Il y a un commentaire. Nazalakana moi réserve. Il y a lobela. Makambo etali justice parce que zaka terrain moko très glissant. Mais vous allez me permettre, vous allez m'accepter. Je veux expliquer ce qui est arrivé. Encore une fois, mes frères et mes sœurs, il y a famille Libota Matoui, surtout les communicateurs, Nazobe Nabino Matoui, tout ce qui a la focus na Bellar Télévision. Bellar Télévision, ils ont la nzembo nabiso, ils ont la image biso tokolata, tokotambola na yango. Bellar Télévision, ils ont la image biso tokolala pe tokola mukana yango. Et merci na ba base nyonso. Ma base nyonso ezo kriame na mokili mobimba pour na oetali ya Belinda. Ba base ya famille Libota. Base nyonso. Mot d'ordre zali sensibiliser quoi nyonso zali pour na oetali Bellar Télévision. Alors, je vais commencer avec le sujet Nabiso Yamokolo Mwalilo. Mais na on a équipe technique, Bapé Sanga extrait, il y a film Nabiso O Ezo Le Kasiko na Bellar Télévision et puis on se retrouve tout justement après. Yankumi Ataba. Tam tam malobe tam sabite. Adi, quitte là. Donc vous voulez maman aussi, vous voulez maman, c'est ça? Qu'est-ce qu'il y a là? On a ta famille de Naomi. On aujourd'hui pose ma carte monine comme Naomi. Tu es bien de ma fille au télémia.
Donc, les gens comme colis, c'est ça? Chérie, non, Les gens comme colis. Oh, ma chérie, c'est ton époque. Calme-toi, courte joie. Courte joie. Et lorsque j'ai entouré une très belle femme comme toi, ça donne beaucoup de points. Mindo nzimi okomaka lokwa biso. Siko eza ba sens ebele. To lukelo solution mais yo bando ça diable important c'est. Je bois à mon honneur. Joyeux anniversaire. Si ça dépendait de moi, je pouvais dormir comme ça. Je le fais pour toi ainsi que ma fille. Yo nandako oliakate. Yo nandako oliakate. Que la tête que tu as, il n'y a rien du tout. Je suis pas un con. Tu ne me connais pas ta chemin. Yo, yo za makasi yo, yo mobali yo. Ya mabeje. Yo sakana nanga. Na kubwaka. Mbongo yo zo zwanga na liate. Mbongo yo zo zwanga na liate. Ande ko dona mona eza yo. Tu es un grand chef. Tu ne me pointes pas du doigt. Tu ne me pointes pas. Ok? Avec moi, on ne blague pas. Obetinga. Ati ka sote telanga. Belfio betinga. Sakana nanga Serge. Obetinga. Serge sakana nanga. Belfio betinga. Sakana nanga. Robetanga. Aza droit obeta, yo so manqué aza na droit. On a tapité, Nabi n'a tapité. Ok? Moi je préfère JR. Papa, ça fait trop. Ah, tout court, hein, JR. Voilà, c'est très classe. Merci. Demain, hein? Tu es vierge? Une fille de 15 ans. Oui. Tu es vierge? Oui. Non. Non, il faut les laisser parce qu'il pose tout le cas déjà pour que les gens ne pas de voir mauvais. Une réalisation signée. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes de retour. Je pense que vous avez suivi avec beaucoup d'attention. L'extrait à série Wana Botali, intégralité Nango Ezalina, Bellard Télévision. Bellard Télévision, c'est une nouvelle chaîne Oyo. La maison de production Bellard Production était en place. Vous savez, mais pourquoi Maman Aza déjà na chaîne Ozali Condistar et Tambolaka Malembe. Mais pourquoi aujourd'hui maman a eu la troisième chaîne? Na otinda batunion son message au maman à Pasaki. Il y a Belinda a lobby très bien un message nae. Condistar. Omoni Condistar. Condistar ba filme ele kakawana ezali ba filme o ezalaka pirema français. Etikala pona ba communauté mususu. Etikala pona batu nyonso. Comme maman a un projet, a des projets pour la Belle Vie Télévision et comme World. C'est comme ça. Elle a créé Bellard Production, lokola cadeau. Pour la kozwa programme nyonso oyo ezaki diffusé na Belle Vie Télévision et comme a diffusé na Katia Bellard Télévision. Un point barre. Il n'y a rien d'autre. Ceux qui bozongi na maloba ya maman, nakasi tonton mon dire tu es d'accord avec moi. So zongi na maloba ya maman, vous allez constater que makamo no lo maman a lobi on a message na ye. Il y a un projet, il y a Moutouya pour la Belle Vie Télévision. Donc bazui kaka tout oyo Belle Vie Télévision doit banaki sala. Ba memi yango na Bellard Télévision. Yango moni raison ya ba vidéo ba émission auto sala pour vous demander énergie o bo pesa ki na Belle Vie Télévision bo zuwa yango boya ko tia yango siko na Bellard Télévision parce que dorénavant ba filmer tout pour bandota lango na Bellard Télévision na au lieu de Belle Vie Télévision pendant que maman a aussi sa projet Oido Azanango avec Bellevue Télévision. Je pense vous avez compris. Bandiko Balandi, il y a le code de bonne conduite. Nabino baye botala biso, nabino baye bozo komi tuna ba question. Avançons. Prenons le temps. Ya kolanda ba filmer ya Belinda na Bellard Télévision. Voilà. Oezali message important pour Nabiso. Ceux qui obéti Kokoma Bellard Télévision na accenté. Comment Bellard Télévision en un mot. Bellard Télévision en un mot.
chaîne wana eko s'afficher eko bima et puis oko s'abonner partager en panza sango pas ya ba voisin panza sango même pas ya ba dongolo miso panza sango même pas ba e o ba kanisaka ke ba bazala ba concurrent ba rival Yaya Belinda panza sango wana de pana bango bande balandi toujours continuer na émission na biso mais ici je veux signaler quelque chose. Voilà pourquoi na beng saki bande ko na biso nyonso auto sala na bango mosala oyo bazwa kiti to solo la motema mabe e koti na makambo o biso to salaga. Il faut ça très attention. Bayaya bo sala attention. Il y a pas si ezalaka lorsque ils ont touché Bellevue ezalaka ndeti batia kango miel na sucre. Mais lorsque peut-être mutumo ya Bellevue a kolobake a recadrer à répondre et commis insulte et commis infraction. Apparemment il y a ezali na catégorie ya bato oyo baza censé il faut ba portaka mais na bango na ba réputation ya bato na ba vie ya bato oyo certaines personnes ba accompagnaka oyo ba comédien misusu ba travaillaka na bango parce que na Congo awa s'il faut parler na ba comédien o bazali mal entouré avec des communicateurs oyo musala na bango ba gagner vie na bango na mafinga na mulongo ya Bellevue bokuta ata communicateur moko ya bongote ata communicateur moko ya bongote batu bazo commettre ba forfait ba infraction grave eza bande kona biso ya ba abakuku excusez-moi parce que bande ko ebele ba bi tonto ta dit alingane ko tanga ba kombo te mais makamunga nazo lingana loba il faut na tanga ba kombo eza bande kona biso ya ba les abakuku so tali batu o ba finga ka ba autorité ya Congo ce sont les abakuku so tali batu oyo ba se mokaka na justice ya Congo ce sont les communicateurs de madame Sila oyo ezake batambola kana ye basafisha kana ye balobela kama kamuna ye et la plupart aussi abwaka bango même ata na ba pièce na ye to mona ba vidéo wana na réseaux sociaux donc azo reconnaître bango ke bazana ye akoma même si trop loin asalela bango même pièce pour apesa bango énergie pour encourager bango pour apesa bango force ba continuer ko sala makambo baba salaka mais ils sont là bazo ko saper na ba réputation batu bazo ko saper na makambo belé bazo ko lobela makambo o ezali ya lokuta. La plupart de personnes bae o bazo ka mama mutu afingi biloko ya nzoto wa mama mutu afingi biloko akatia papa batu eza bande ko na biso o balobelaka ma grande sœur Sila. Ce sont des choses que nous là, on ne peut jamais encourager. On ne peut jamais encourager. Ezala na famille libota biso to kabato liboso so to moni mutu moko afingi na komba Bellevue. Songa na bengi te mundir ba abenga. Akobenga e. Peu importe niveau mutu wana za. Soka to yoki ke otangi komba Bellevue na munoko na yo. Ofingi na komba Bellevue to biso yaya. S'il vous plaît, longola komba Bellevue na bêtise na yo. Bellevue azali bisika ote bato fo bayaka ko batama so lingo sala mabe oye o batami non eza identité ya Bellevue te. Bellevue aza place ote a bomba ka bato mabe non Bellevue aza place ote a encourager bato na mabe non même ba biso oh je le dis j'assume des fois on a sala pe ba 1 mois 2 mois na Bellevue to so laté peut-être pour na tchaki titre mon de c'est pélicité peut-être pour na tenaki propos mon de za bien te alobi ton en tout cas ça c'est pas moi. Ça c'est pas bino. Bokoki ko sala yango te. Ezali même ba raison o bande ko belé balongwa pemeni ya Bellevue parce que Bellevue a yebisa e belé bo en face. Tika ko sala la sila ba émission ma besila c'est ma sœur. Et belé Bellevue a tindela bango ba message et ça na ba téléphone ya ba tu belé. Kolobela su komo na nga ite soki ozo loba komo na nga ofinga bat ou ozo ko tenir ba propos ba langage mon bo ils ont déplacé je ne veux pas cette femme des fois azo ko mi bunda yango do moni ba oyo balanda kaye baza toujours na limemia ba tambola na droiture wana mais bande ko na biso oyo ba mimona ke bangonde fo basala ka justice bangonde baza au delà
bangonde bayebi koloba bangonde bakana monopole ya nyonso ba se permettre ya koloba n'importe quoi na ba kombo ya ba comédien na ba kombo même ya ba autorité ya Congo ba bazalaka inquiété parce que aujourd'hui loi numérique oyo ba vota oyo tozanango bande ko ebele bo bando kangama oyebite le pourquoi bakanginga oyebite nani afundinga comme on appelle boy ministère public comme on appelle boy justice yé moko dans la muki na tongo alande lio do akangiyo pourquoi parce que otamboli au-delà il y a principe otamboli au-delà ya makambo donc esengeli bande kona biso bazo sala ba bavure na réseaux sociaux s'il y a une femme oyo azala insultée pendant plus de 5 ans aujourd'hui dans les réseaux sociaux, c'est belle vue. Mais moi, je ne peux jamais encourager que mon belle vue a fini assis là. Non. Je ne permettrai jamais ça. Et ça, si la artiste est mon sous. Mais malheureusement, comme nous sommes dans la communauté, moi, na artiste est mon sous. Bazala na bango préparé te. Bazala na bango. Voilà. Aujourd'hui, et comme on normal, chose grave. Bisika o ba finga kabango, bisika o ba négligea kabango, bisika o ba reconnaître ka mosala na bango te, eza bisika oyo bango ba monaka bazalaka très à l'aise même na ba plateau ya ba télévision. Chez nous, soto bengi bango ebele bayaka na bango te. Ebele akoyebso ka geno abino bokoma batu ya ba parti pris a olekate. Mais lobi na tongo o mona aleki na ye na plateau ya ndeko nanga mobali ou ya mwasi o da lobela kasila. Eza choix na bango. Mais biso baye auto respecta bango. To lobela bango, to mola musala na bango. Et longo avec ya Belinda. Même problème ya Belinda a o ba kotisa ye ba kotisa même na biso baye auto accompagner kaye. Ezalaka raison te que pour ba affaiblir biso bien pour te croiser maboko na biso luvuno. Na mois de septembre, il y a année passée, pendant que je préparais mon mariage, j'étais très occupé. Na yeba angote. Mais na ya koyoka et na ya komona Bianca Oazali moko ya bandeko alobela kaya Belinda aussi a été agressé et pas ya des abakouk. Porte-parole ya Madame Sila. Na communicateur Moussousou. Il y a Madame Sila. La porte-parole Ezali, Maman Thérèse Yemoko Amibenga Bongo, moi c'est Sila ou rien. Ba agressa Bianca. Parce que Bianca a l'obelaka belle vue. Ba agressa ye. Ba komati na niveau, ba utilisa ba arme blanche. Ba zokisa Bianca. Aujourd'hui, je vous informe que santé à Bianca. Ezala sous bien té. C'est sa santé moyenne na beta ba masolo belé awa donc ezate. Moi na wana lelo, excusez-moi yo benge moi na cette dame aujourd'hui azana défaut na nzoto parce que batu ba kometa ki forfait wana bazoki siye ba panzi loboko na machette ezali ba communicateur ya sila. Parce que il voulait ça la justice. Parce que il voulait comment dirais-je continuer à saboter l'image ya Bellevue même à travers bandeko o balobela kaye. Vous savez nde totambola boy chacun a ebi santé na ye. Tozana ba diabétique, tozana bana ya ba AS, tozana bana SS, toza chacun a yebi lo lenge nini santé na yeza. Parce que Bianca na ba ona tangi ezali na moko que cette femme a se retrouver na kati. Imaginez ba panza et le boko, ba panza mona mwasona le boko, na machette s'il vous plaît. Ils ont utilisé ba arme blanche. Nazala na maîtrise ya dossier wana te na kati ba tonton Mundir ba bazalaka wana, ba tonton Prince bazalaka, ba tonton Yams do bazalaka. Peut-être après cette émission je vais donc essayer ya koyamba vraiment tonton Mundir ba to me kobeta pena li solo ngo lisusu bien na tonton Prince et les kaka ndengenine parce que ce sont des dossiers oyo na étape auto komi na niveau auto komi, il faut que tout le monde a répondre na ba acte na ye oyo azoko poser. Internet ezali bisika ya ba règlement de compte. C'est un travail. Si je ne suis pas d'accord avec des corps, na d'accord te na des corps.
On se limite là sur le plan professionnel. Ceux qui n'ont pas d'accord, na maman dit nana la douce. Je ne suis pas d'accord avec maman dit nana la douce. Naye na commenté, Moussala naye, je me limite là. Mais na kokende au-delà, il y a la responsabilité, nanga, ou bien il y a autorité, ou bien il y a dignité naïete. Voyez-vous un peu? Réputation basombaka ngote. Ok? Réputation basombaka yangote. Bianca aujourd'hui, santé naye ezala sous bienté. Depuis Theresia a agressé yeti lelo, Bianca, santé naye ezala bienté. Est-ce que bino boye biango dans internet? Est-ce que biso toya ko sale lango ba émission na internet? Mais cette femme souffre aujourd'hui. Elle souffre. Pourquoi? Parce qu'elle a été agressée par Theresia. Theresia a utilisé ba arme blanche. Oh, ils ont machette, ba kata mwana wana. Na yena les garçons comment ils anani. Ah, ouais, Sam. Na moni pe l'autre fois on m'a envoyé l'un de ces liens. Alors finga pena makasi. Alors finga pena Belleville. Alors tanga pena na combo ya Belleville. Alors finga na téléchargé qui. Donc ce sont des personnes qui accompagnent si là. El baya kapoba salama kamuna bango, ils insultent Bellevue, mais na combo ya si là. C'est ce qui est normal, même pour tous les artistes, ils ont normal. Mais ici, je vais vous parler de Yams. Batubaza est belé awa onga na kotanga. Tout le monde a ba mida. Ceux qui a lobby a fin à Bellevue, ayo que la Bellevue ni mawate. Ceux qui a lobby a sapé la réputation ya comédien, ayo que la comédien ata mawate. Tout le monde a bandé konanga ba esse. Tout le monde a galelo bandé konanga ba Jaël Show. O baza ba communicateur ya si là. Ceux qui a lobby a finga na biloko eza na kati ya mwasi. Na biloko eza na kati ya nzoto ya mobali. Tout le monde a lelo bandé konanga baliza. Baliza. So lobby afinga même na justice ya Congo. Afingi na justice ya Congo. Na les autorités ya Congo a touché bango. Communicateur ya sila. So tozu ba ya gola. Ba communicateur ya sila. So qui a fandi. Azui bouteille ya masangache. Tout ce qu'elle fait, c'est les insultes. Exciter les gens à la haine. Exciter les gens à la haine, qu'on touche na ba dignité à batu. Bazo finga, au moins moi je parle de Belleville là. Bazo finga Belleville, mais na kombo si là. Ce qui tozui ndeko nani comment on nani ndeko mo za la pembe boye na utape au monde mbala liboso depuis na yoka komo na ye na mona ki dernièrement na matanga. Miss Lolo. Ceux qui babani ko finga, ba finga on na ba télévision. Ils insultent Bellevue. Ils insultent les comédiens. Ceux qui tozui bana ya mibali kutu. Mona tanga ba komona bango ezate. Na habité na classé bango wapi. Place au classé bango ndebe na ezate mes frères. Na yebela rabino babande ko nga mibali. Mais place au classé bino venant na makambo na moni angote. Mais boyebi bango. Ba jeune frère nanga. Boyebi bango nyonso. So bazo finga Bellevue. Est-ce que ezalaka droit na bango? Est-ce que ezal devoir ya Bellevue? Ou ezal devoir il y a maîtresse na bango, patron na bango? Il faut aluka moi abenda batona matui parce que hier c'était les fans ba contrôler bangote mais lelo ba kasusu ba fante ba kuma ba fandi bazo mela ba olia lelo ba kuma asali filmer a dédicacer bango pour pesa bango ba beki Mamou international azali moko ya ba communicateur ya madame Sila mais ceux qui botali batu on natangi ba commettre ba forfait belé dans les réseaux sociaux. Babaza parmi bayo bazo détruire mœurs dans les réseaux sociaux. Qui n'est pas d'accord avec moi? Nazo ko c'est la nani makamu. Personne. J'insulte qui na makamu nga nazo loba. Et ça juste la vérité. Nazo libinoka échantillon ya eloko moko.
Bianca Lelo, sa santé est à la bien. Ça, je vous informe. Cette femme traverse des moments très difficiles. Mais Theresia, na jeune frère Nanga Sam, ça la justice. Mimona bango l'État. Yo lokola do lobela belle vie, biso to lobela si la to kutani na to saboter yo. Utiliser arme blanche, machette s'il vous plaît. Moi nana makila etanga, loboko ekate azoka makila etanga. Makila etanga, coups et blessures. Ozalaka infraction, nga ata na yebi angote. Mais na moi connaissance à mokine na yebi kezali infraction. Deux personnes baye basangeli mutu moko. Et likolo na yango, bien que bazaki mi balé, utiliser arme blanche. Mbeli, kata. Tout le monde le sait. Tu sais que peut-être image ça le kola nazalaï qui sur place parce que j'étais très embrouillé parce que je préparais mon mariage. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui s'est passé avec M. Yams Yambe. Bande ko ebele ba tuni biso ba question. Bande ko ebele ba bengi biso. To sali presque un mois, si je m'abuse pas, dire merci, mon dire, ou plus. Plus d'un mois. Oh, bon, mon aki, nga nazo travailler bien te. Mon dire, azo travailler te, Yams azo travailler te. Et ça là qui pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes une équipe. Lorsqu'on touche à Yams, ça veut dire au Simbi Biso Nyonso. Et puis, tous en la solidarité, mon boué, beaucoup imaginer te. Ce que Osimbi Yams, yeba ke Osimbi Tadi, yeba ke Osimbi Prince Luamba, yeba ke Osimbi Kobetox, yeba ke Osimbi Mama Sarah Kimia, yeba ke Osimbi Mundirba, yeba ke Osimbi BBC, yeba ke Osimbi bandeko nanga baze belé yaya aso na tangi kombote yoka ke tonto Tadi yodo yeba abisote, yeba ke Osimbi ba migra, Osimbi bandeko na biso nyonso, bref Osimbi famille Libota. Parce que Yams azali image, il y a communication aussi, il y a Belinda. Il faut qu'on se le dise. Moi j'aime bien être vrai. Bien que y a Belinda azalaka d'accord na mode opératoire y a Yams c'était. L'une des raisons pour monaka Yams a sa fiche à mingi na ya Belinda te pour alinga te. Insulte moko o Yams. Afanda afinga mutu. Lokola ya gola ndenge do afingaka. Lokola ndekonanga Jael ndenge do afingaka. Lokola bandekonanga ba ese ba mida. Lokola bandekonanga ba mura. Lokola bandekonanga nyonso. Vidéo moko. Même à taille 30 secondes. Botika la komona vidéo anate. Toucher à Yams, c'est toucher nous tous. Et ça peut nga so simbinga. Osimbi bandekona biso nyonso wana. Mais peut-être les gens n'étaient pas informés. Aujourd'hui, à travers cette vidéo, je vais vous faire comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec Yams. Et Tokomi Awa Ndengenin. Et pourquoi biso tobanaki ko travailler. Après, selon Yams, Yam recevait les appels, le message, Barimer et banaki circulé que Yams va fundier. Que Yams va porter plainte. Et pas il y a Moko, il y a Batou, il y a théâtre. Mais Yams ne savait pas, mon théâtre ni Oyo, a koki ko porter une plainte, n'a pas de problème nanani. Le coup les alaki, ba rumeur, Yams a yeba quitté, il fallait Yams abenga ses avocats. Abengi maître al nord du pont Bangouba, abengi maître Nathalie, a solo lina bango. A yepsi bango maître depuis un certain moment, nazo recevoir ba appel boye, nazo recevoir ba menace boye, mais na ba rumeur o nazo yoka, bazo yepsanga ke ba fundinga et bazo lukanga po bakanganga. Ba lukanga po bakanganga. Ba mettre les avocats loko za musala na bango, ba tuniye, ba luko po bakanga yo osali nini. On a problème avec qui? Yams a lui mettre personnellement, je n'ai aucun problème na yebi nanu eloko ata mon côté mais loko les ali na compétence na bino bokoki kosala quelque chose
boluka lolenge nini bokoki kosala pour que nayeba qui est derrière babiloko oyo nyonso. Les avocats batambolaki. Avocat batamboli, maître Arnaud personnellement atambolaki akendaki na matete akena Gombe parce que Yams comme la résidence familiale siko ezali na Lingwala, maître Dalbino juridiction ya Yams eza ba côté kuna ba ke Gombe ba trouver que plainte ezate ba yena 4e rue ba moni plainte te. Lokola bazali ba avocat oyo bango basalaki ngai na bino na ebité parce ezali secret na bango ezali mosala na bango. Ba se retrouver na parquet ya Kalamu. Maître Arnaud a se retrouver na parquet ya Kalamu. Elle a se retrouver na akeko se retrouver na parquet ya Kalamu. Na parquet ya Kalamu elle a na secrétariat a vérifier que client nanga X ka ndenge bango ba avocat basalaka ba confirmer yé que Yams azana plainte na parquet ya Kalamu. Siko lokola Yams azaki na plainte na parquet ya Kalamu. Toyebite nani oyo akiko funda Yams, plaignant ezali nani, motif ezali nini o ba akiko funda la Yams. Il fallait maintenant les avocats bakota en contact ou bakota na bureau ya magistrat oyo azana dossier ya Yams po ba yeba exactement ce qui ezali nini. Mes frères et sœurs, lokola bazali ba avocat ba informer biso, ba informer Yams que papa ezali vrai ba fundi yo na parquet ya Kalamu. Ba fundi yo na parquet ya Kalamu mais tozo sala effort moko boye to luka to yeba nani oyo afundi yo. En tout cas ici bozo apena matoyi bocha. Moi Tonton Prince, Tonton Mundirba, Maître Arnaud Ipombanguba, to démarrer ba voiture, na biso, to kei ti na parquet ya Kalamu. Chose grave, elle n'a que na parquet ya Kalamu liboso, balinga bakanga Tonton Mundirba avant na kota. Bakantaki ke Tonton Mundirba a Tonton Yams. Toleki wana nga na ye kokoma lokola penga pena na libandi na mandefu po nga mera boya mandefu yango mandefu nyonso longwa etikala moki batu na bango ya nzela toyebi bango te ba otalanga babi yeyo penati yeyo. On était bagent ya parquet avocat na biso na magistrat moko to telemaki na ye. Magistrat lobi oh même ata ezaye bongo place na telemi bino boko kangaye na ebité soki na ba loi na bango na ba principe na bango soki donc etambola andeni. On allait m'arrêter moi pour na Yams. C'est place toye comprendre que makamongo peneza ya solo. Toye comprendre que makamongo penande eza vraiment ya solo, ezaki lokuta te eza penande makamwa solo. Toyebisi les avocats bosala mosala na bino. Chris, je travaille s'il te plaît. Ba avocat ba koti. Ba koti ba lobi to longwa parquet to kendo solo la nandako. To démarrer mi tout katoye inde choses graves mes frères et sœurs. Je l'ai dit na émission nangai dernièrement. Lorsque les choses oyo et les kaki awa, je vais bien parler avec le président Bobo, que je salue en passant, un homme responsable. Yepenazana Kingo Dingo di awa, Bobo. Je parle avec le président Bobo, na président Bobo plus de 40 minutes. Un frère que je salue, je dois beaucoup de respect. Tosoli Belé. Naebi oyenanga tosolaki. C'est de la même façon que Ndekonabiso, ours blanc, abenga tonton Mundirba. Ils ont parlé. Bayebi oyo, basololaki na tonton Mundirba. Lokola ba frère,
to sololi ensemble to se mettre d'accord par rapport il y a appel il y a deux frères nabiso pendant que tous bango ba frère or moko azo biso ne ba adversaire na ba ennemi likolo nango la première personne à faire une émission c'est notre frère qui est Ours Blanc. Mais parce que Yams peut-être aya ko sala émission na ye et les Ours Blanc a lobby fois samba na Yams et les avocats ba yepsi biso ke mutu a porté plainte les ali douche a fundi Yams na kati ya dossier bazana yena gosse di Kambala. Il y a certaines choses que je ne peux pas vous expliquer ici. Mais je vous informe la famille, communauté congolaise, famille Libota. Le monde est très méchant. Il faut faire très attention. Les communicateurs, pour ça, attention. Il y a certaines personnes, souci nabango le plus. Bazaka na besoin que ya Belinda Oyo, atikala ye moko. Aujourd'hui, il y a certaines choses le col a une intimidation, le col il faut qu'on sache la relation, le col il faut non, tozali sous na deuxième république, t'es encore moins na troisième, autre on a cinquième république. S'il vous plaît, toi na cinquième république, tozali na état de droit. Tozali na état de droit. Ba yeb sa biso ke tête il y a mutu afundi ezali monsieur X o na totanga kombo na ko banda ko répéter kombo ya frère na ngai te ya grand frère na nga wana te ye mutu akefunda Yams pona ba pona ye ben infraction o ye o ezalaki énuméré kuna peut-être les jours ba ko samba les jours oyo ba ko convoquer bango mibale nde tout un chacun à kokende kuna pour aluka à partager connaissance naie mutu na mutu à se défendre face ya ba accusation na o ba fundi na o mutu donc a sali ma selon bango. Oui, c'est son droit le plus légitime. Et ça droit naie le plus légitime à sentir lésé à ke afundi. Mais na ko senga pe na bino ko funde zali ma bete. C'est un droit. Olingi batia yo na ba droit na yo. Mais procédure oyo kenango lo lenge nini. Yams ne pouvait rien comprendre parce que Yams a tiré l'ozwa ni convocation te ni invitation te. Ba pesa Yams ni invitation ni convocation directement avis de recherche bazwa Yams place nyonso bazwa Yams. Yams c'est une personnalité publique. Plateau ya Yams et yebani place ezalaka. Ndaku ya Yams et yebani place ezalaka. Famille ya Yams place bafanda na minito na lingwala et yebani place oyo bazali. Mais invitation batinda te, convocation batinda te, mais pour notre batu na balabala, batie batu na balabala pour ba no luka Yams. Bazwaye place nyonso ba komona e. Vous avez l'argent. Vous avez l'argent. Wana par rapport à ba rumeur auto to banaki oyoka. Ba rumeur auto banaki oyoka. Et nazo préciser ngo ba rumeur auto banaki oyoka. Et na ba rumeur auto to banaki oyoka, on nous informe que ba mise mbongo ebele pour na tête ya Yams. Selon les rumeurs, je précise bien, ba rumeur. Selon ba rumeur, batie mbongo ebele pona mutu ya Yams. Mais je me dis parce que Yams abominani, Yams asalaki nini. Les avocats toke to fandi to yepsi bango bon. Bino bozali ba avocat. Na matière o biso toza ba profane. Toza na besoin totambola selon bino. Totambola selon bino. Biso toza bato abwania. Biso to bato ya BST. Biso to yaka koluka
kosala makambo te pour faire plaire aux gens ou encore pour détruire les gens. To se mettre d'accord, moi, tonton Mundirba, tonton Yams, tonton Prince aussi, parce que Prince était au four et au moulin, que je salue. To doit qui décision, période au nyonso, to landela dossier oyo, to tourner te. Période où on a nyonso, to décida qui, ya to kota chômage, to zanga na biso yolia, to zanga yomela, parce que nous mangeons, to zwaka mbongo soki to travailler. Ceux qui ont travaillé, tu as un bon côté. Tous genre ya bateau, vous devez créer des macambos pour que vous puissiez entrer l'argent de Kotakano. Biso to lia kana motoki na biso. Certes, les gens na ba maman na biso, il y a famille libota lokola ba maman Annie. Je peux appeler maman Annie, je peux appeler maman Marie Tabora, je peux appeler maman maman Chanabelle, je peux appeler maman Christine, je peux appeler maman Émilie Seti, je peux appeler maman Mireille Pia, je peux appeler maman Iguette, je peux appeler ma sœur Nakoloezi Awa, je peux appeler maman Diasonama, je peux appeler maman Jomi Tanganga, je peux appeler maman Echel, je peux appeler maman Charlie Bozio, je peux appeler la maman chérie à moi aussi, il y a Sylvine John Jolie, je peux appeler aussi papa José, mais la maman chérie à moi aussi peut. Ah, maman José, Loussadi Soupé, n'a pas bien maman José. Mais biso siko yo beaucoup plus to contacts na musala na biso. Il faut tout lire na sima ya musala na biso. On a fait presque un mois na ba chaîne na biso recette et quotité parce que on se disait oyo azana problème ezali moko ya ba soldat. Awa ba cheke il faut kaka ba kangaye. Awa ba cheke il faut kaka za la humilier selon ba rumeur par rapport ya ba rumeur. Jusque là nazaka na ba rumeur. Ça les avocats ba présenter Yams carte. Bango baza ba expert. Biso to yebina biso do le côté to za ba profane na makambo oyo. Yams alobi non. Moi je préfère soki s'il faut na samba na frère nanga na kosenga tolongwa na kalamu tokende na juridiction nanga. Place où na ko se sentir à l'aise. Place où on a la plus na confiance. Place où on a la plus na confiance. C'est comme ça, tu joues procédure. Il y a ça la communication, il y a dossier. Ba avocat ba initié yango. Nanzela ya avocat Nathalie. Ba initié yango. Ba landi procédure selon Mibeko. Ba zui dossier ba matisi yango na parquet ya Gombe, parquet général. Na minute obiso tozo koloba boye nabino. Na moment obiso tozo sola nabino. Situation obiso tozana yango place to telemi ezali yango. Dossier emati na parquet général ya Gombe. Na parquet général ya Gombe kuna moyen na pesa bino explication mosusu o etikali ezali te parce que ezali na compétence ya ba avocat. Ezali Mibeko ba yebi lolenge nini ba kosala. Soki s'il faut ba inviter bande konabiso mibale Yams na ours blanc ba de kosamba vous serez informé. Mais parce que question o tozu yango bambala ebele ba tout biso question o bambala ebele ba sengi biso yango bambala ebele le pourquoi tonton Yams abanaki komona na te. Tonton Yams abanaki komona na te pour na raison o na uti ko évoquer pour na ko informer bino bandeko nyonso bolanda kabiso. Donc que la justice congolaise ça la mosala na yango, nous avons confiance na justice na biso. Aujourd'hui appareil judiciaire avec l'arrivée il y a Fachi Béton, avec l'arrivée il y a magistrat, avec arrivé il y a ndeko belé au bazo ko chapeauter appareil judiciaire ya Congo. Nous sentons que il y a l'équilibre, nous sentons que bae oyo babate la kamebeko bazo ko loba kaka mebeko. Nzambe alola azala na justice congolaise, Nzambe alola a continuer ko batela bandeko nyonso, Nzambe alola apesa bango lisusu makasi et nous
toujours continuer comme ça la confiance na justice ya mboka na biso toyebi ete procédure oyo do etikali ekoleka na ndenge esengeli ekotambola malamu ekofanda malamu ekoleka malamu. Donc Yams bakangaki Yams te, Yams akimaki te, on était là avec Yams, il y avait des processus, il y avait des procédures autobanaki kolanda pour que tout le moyen tout le to silisa makambo oyo ensemble avec les avocats bango batu bayebi lo lenge nini faut rester ya étape au de tikali et salema. Mais bref, Yams Yambe ba fundaki ye na parquet ya Kalamu na yena ndeko gos dossier sikoyo ba tindi yango qu'est-ce qu'on dit ba sali yango communication appel ba tindi communique dossier eke siko na communication ba sengi communication dossier elongwa Kalamu ekende na parquet général ya Gombe kuna na parquet général nde peut-être bandeko soki nzambe asali grâce nde bakino kosamba kuna bango mibale. Mais pour l'instant gloire à Dieu, grâce à Dieu tozali na ba accusé de réception les avocats bazoko détenir babilo kwana nyonso oyo et signifier que lettre ekotaki et bimaki lettre salaki boye kendaki boye pour que biso nyonso tozala fixer. C'est justement c'est pour vous dire quoi? Bosala attention. Bosala attention. Et puis biso ba air moto keneti na ba parquet wana oketi na parquet okoti ofandi osali makambo bimi na parquet bande ko ebele ba koma parquet te. Bande ko ebele ba koma ka ba porte ya ba parquet te parce que bazali na ba contentieux, parce que bazali na ba problème. Voilà pourquoi na senga kana bandeko. L'état azaka moninga ya motote. L'état azaka na pardon ou na merci ya motote. L'état aza l'état. L'état batosaka babangaka batambolaka likolo ya mibeko te. Il faut qu'on a toujours na se ya mibeko. Et nous devons respecter le principe. Oche caméra na yo, oche téléphone na yo, na ba méga na yo, na chaîne na yo, mais yo omoni ke ponga la sala musala na nga bien, fona manquer mutu mo de respect, una matalikolo ya mutu mo yeba kende konanga osa mabe. Osa la mabe. Ozo sala mabe. Mais moi je nazo tourna question. Eza droit. Ya frère Nabiso ake funda Yams. Andimi basamba na Yams. Andimi asamba na Yams. Nzambe asali biso grâce. Oyo tolingaki cause à la surprise que tolalika boye tolamuki o Yams bakangi Yams. Bake na yedo place moko boye. Nzambe asali biso grâce na nzela ya ba rumeur na nzela ya ba avocat Yams toye ko découvrir la vérité. Lelo ndekwana a hotelema kwa samba na Yams demain ou donc après demain et après. Et après. Pendant ce temps, le même frère Ayaki Kobenga pour nos solo là. Et Panabino a s'affiché ndenge moko boye. Azongi afandi makamususu eye. Tomona ango awa na betando eke eza na bande komisusu basala ba vidéo. On va toucher là où ça va faire très mal. On va faire ceci. Tomona ango na betando eke bande ko basala sala ba émission. Toyebite, est-ce que c'était justement parce que on devrait arrêter Yams? Pourquoi la tête de Yams? Il faut la loco la fête moi pas parce que Yams a général nani. Je ne peux pas aussi encourager ceux qui Yams a sali mabe. Je l'ai toujours dit. Ah wangana rananga clair. Ceux qui Yams a sali mabe n'a pas encouragé yangote. Mabe etikali mabe. Même nga so na sali mabe. Etikali mabe. Même undir ba so sali mabe etikali mabe. Mais biso tozo sala de tout notre mieux que communication y a ba comédien et za la malamu. Donc to sali confiance na justice. On attend les avocats bazonge la biso na ndenge bazolanda procédure bazonge la biso comme ça toyeba place ni toko banda place ni toko kota et loko ni toko sala. Mais ce qui est vrai ya motuya eza que
dossier elongwe parquet ya Kalamu et commis déjà na parquet général ya Gombe. Ezali oyo befort obiso to salaki, ezali ba effort na complicité ya ba avocat na coopération ya justice congolaise avec les avocats parce que bazali ba oyo bazali censé ya kotambola nzela moko. En tout cas topesi ba procureur nyonso ya Congo mbote. Topesi ba magistrat nyonso ya Congo togumba meli bango. Ba avocat nyonso ya République topesi bango makasi. Boyende ezalaka. C'est-à-dire un avocat, un magistrat, un procureur à kotalate ou à connaissance nanga ou à ndeko nanga ou à frère nanga ou à zamouana nanga ou à camarade nanga, bien que la connaissance peut de ça la mais na place et sengi que il faut que le droit ezali droit ba appliquer droit mais beko et puis makambo eleki. En tout cas merci de près ou de loin na ba yaya na ba maman na ba papa nyonso o ba garda ki silence oyo ba bombaki makambo nyonso biso tolobaki ke muto abimisango libanda te muto asalelango émission te po eza sujet ya kosalela émission te to fanda kimia to landa makambo na ndenge de sengeli. Nous vous demandons un grand merci. Yaya bo continuer kosala mosala na ndenge oyo esengeli, bo éviter bavure. OK, bo éviter oyo ce qui va faire mal aux autres. Tikala professionnel. Tikala professionnel na kwe na yoza. Tikala professionnel na makamu na yo ozo kosala. OK? Respectons-nous. Place et respect na yo souki eza place et respect ya moninga et bandi. OK? Intimidation, influence, lelo. Eza moi passi. Lelo, eza moi passi. Na famille libota pe. Famille libota. Na famille liboka, na famille libota. Ba magistrat baza, na famille libota, ba procureur baza, na famille libota, ba avocat baza, na famille libota, ba patron, ba boss, ba to ba mbongo baza, na famille libota, ba connaissance bazali, na famille libota. Jusque là to utiliser à ta relation mon côté. Jusque là to bengi à ta mutu mon côté. Mais nous avons fourni ba effort. Vous connaissez ce qui se passe au Congo. Que Dieu abatte la justice ya Congo. Nous vous disons un grand merci. Bandeko balandi nyonso et particulièrement ba maman nyonso. En tout cas, je suis reconnaissant. Je vite compris que na kombo kaka ya Belinda. Eza na ba maman misusu bala la raté. Hein, maman Angèle. Maman Ange. Il y a des mamans oyo bala la raté na kombo kaka ya Belinda pamba. Yams to sambela na nzambe dossier nando silité. Mais la place où déjà tu commis, tu avancé déjà. Voilà pourquoi nous avons voulu à ce que vous soyez informés. Na ba question na bino, te répondre bino par rapport à au bino bobanaki kotuna. Mais Yam c'est là. To yebi ke a ko retrouver totalement liberté naie, a ko retrouver totalement makamo donc esengeli et biso pe tozong la mosala. Il fallait qu'à se sacrifier pour n'andeko na biso. De se sacrifier pour n'andeko na biso. Tozui même moins d'ambo ya solution. Et là, beaucoup mon abisso na télévision. Beaucoup mon abisso na ba etando eke. Na pesi famille bota mobima mbote. Je vous salue. Bisika donc ezwame bino. Rendez-vous. Tokutani bongo na Bellard Télévision. Tokutani na Bellard Télévision. Et vous allez eloko ya malamu. Bande balandi ya l'école de bonne conduite. Ceux qui tozui pena temps na biso nyonso. Topesi na Bellard Télévision. Et vous allez moko ya lolenge ya kosunga pe ya ko accompagner musala ya malamu ya Belinda. Ba maman nyonso famille libota, ba papa nyonso ya famille libota, vous êtes fixés. Yams ba fundakiye na gos. Merci. Lobe ko le kalelo.